Maman Blanche, elle a un petit frère, Jonathan. Ils sont nés à deux. Donc, c'est-à-dire, du ventre de sa mère et de Papa Kandolo, Maman Blanche, ils sont deux. Papa Kandolo a ses autres enfants, 7 enfants, il a eu ailleurs, d'accord? Et donc, ces personnes que nous avons vues sur la toile depuis le début venir réclamer les sacs à main et les bijoux et les habits et autres, ce sont ses demi-frères du côté de sa maman. Donc tu veux simplement nous dire que ceux qui sont venus réclamer des histoires, je sais pas, des biens et autres, ne sont pas des frères et sœurs de Blanche, oui. Par rapport à tes propos. Blanche a un frère. Son petit frère Jonathan. Hein? Parce qu'ils sont même mère, même père. C'est grave, hein? Et puis, demain, vous allez prêcher l'amour du prochain à l'église. Tu es maman pasteur. En fait, Lise, nous au Congo, parce que un jour, je t'ai entendu dire, et dans une émission, que toi et ton mari, vous n'êtes pas des Congolais. C'est ça, vous êtes des Angolais. Ouais. Nous au Congo, et même nos cousins sont nos frères. Même nos cousines sont nos sœurs. Ils ont droit de revendiquer s'il y a un droit ou encore un problème nous concernant. Et combien nos frères de même père ou encore de même mère. C'est la famille. Au fait, tout ça est juste parce que vous voulez défendre les pasteurs, Marcelo, vous manquez même l'humanisme. Ma sœur, moi, je n'ai rien contre vous personnellement, je n'ai rien contre vous. Permettez-moi de vous tutoyer, je n'ai rien contre toi, madame Manzambi Lise. Mais sauf que j'étais vraiment lésé et t'entendre dire de telles choses étant servante de Dieu. Et vous avez juste raté l'occasion de vous taire parce que des moments comme maman, permettez-moi. Moment le rôle à boye, tension est tellement makasi et sentiment de colère et en fait, les arbres il y a quoi expliquer dans les réseaux sociaux et tous mon ami les gars par rapport à cette histoire. Et na ba moment à boye maman, si vous êtes d'avis contraire, la Bible dit que même l'insensé, hein, lorsqu'il s'était, il passe pour un sage. Hein? Moment là, surtout si vous êtes d'avis contraire, observez. Peut-être vous allez parler après. Observez et vous allez malamu. Quoi, ça va propos à boye. En tout cas, ils a passé ça mal. Et si vous êtes angolais, comme vous l'avez dit l'autre fois, pourquoi foutre votre nez? Permettez-moi, excusez-moi, Namamba Congolais, parce que les langues sales se lavent en famille. Hein? Laissez-nous to potana, to bunde la makambo na biso, et to kena on est toujours kendele lango, et na suka lango, to luka solution, to plutôt aux conclusion. Parce que là, il s'agit de des Congolais. Oh, baba ndeko na biso, ba Congolais. Parce que yo mo mutoloba, ok, tu n'es pas Congolais. Toi et ton mari, vous êtes des Angolais. C'est pas moi, ce sont tes propos. Et Blanche, il s'agit de la mort d'une personne, où elle est floue. Mais c'est tout là si nous doit des explications claires, avec des preuves. Tolingi to yeba nini le cas na Turquie, parce que ti lelo mikanda ezate Blanche a fait une opération et l'homme a prouvé que ça m'a solo. Et du coup, vous venez dire de telles choses. En tout cas, franchement, ça fait tellement mal. Et na yo ki olobi ke ndeko ya Blanche o azoloba wana ikutaza na Afrique du Sud maambo na yebi yango ndenge nini. Mama yo maambo lekanaki sasa ya famille na babetela o lisolo te mais aza mambo ya famille, c'est tout à fait normal babetele maambo elekaka. Quand tu affirmes des choses telles que Batinela a un ticket au Pembon billet, Aya Congo, Aya Kate, il a bouffé l'argent. Je sais pas, tu connais comment, il a bouffé l'argent, ou encore aux affirmé pendant que tu n'as pas. Aux membres de famille na bangote, au vendre à peine qui s'assate, parce que là, si vous avez non, il y a en Afrique d'ici, vous avez un Congo. Si vous avez en France, et pour oape na famille tuna cité oyebi ndenge nini ba marambo yo zolobana ko affirmer en que non eza bongo. Si aujourd'hui vous vous présentez devant les tribunaux, toi et monsieur Christopher, bagozala na penchant et pas nani topé bako luka ko yoka nani
par rapport topé sur dossier ya Blanche Kandolo entre Yona Christopher. Bien sûr que lui. Pourquoi? Mais parce que c'est son frère. Malgré que lobby kaza frère demi problème mais c'est son frère. Baza papa moko ou encore maman moko. Azan de gonaï. Et maman, la Bible dit chercher la paix avec tout le monde. Ou eza ko luka kimia te maman na ngai. Babilo ya boye. Eza ko luka kimia te. Na peut-être so ba pesi yo combien. Mais en tout cas, il faut réclamer sous mbongo parce que et ça li que maman est tourné contre eux et certainement vous êtes au courant ba émission ezo salema na kombo na yo. Ba bimisi ba kondoli ba dossier na yo oyakala. Ba bimisi yango ba émission ba niko salema. En fait, moi j'allais dire vous savez avant ya koya kopesa bato leçon, hein. Dans les réseaux sociaux, il faut nanu yomo bana ozalanda kisa. Et ozalana nonda kisa. Et après bon on repesa bato leçon. Surtout que bozana ba CV mo ya moins compliqué. Lise, on a tous vu des images. Il y a Côte d'Ivoire. Ils ont biloko bato ba osela ba émission actuellement. Pendant que vous êtes mariés en France, nous qui osaki nduma na Côte d'Ivoire ngaité, ils ont biloko master no bimisa ba secret d'état yo yebi. Oloba que même que non, elle était plus qu'une sœur et plus qu'une amie, elle était une sœur au banda sa carte bancaire aux que bimisa mbongo. Tout le monde na kata boîte de nuit aux obina maman pasteur na kata boîte de nuit aux obina otiki mobile. To yoka ba voice ya ba ko swa na yo na mobile na yo. O loba ko chube mbeli. Ba beta ali solo tinga na yo parce que na cela on même émission. O chuba blaze mbeli. Selon ton ami libala se kufa na forme pardon etika la na forme parce que sinon te ba cop na bino obe ba bandimi ba rokima et autres donc yo o sala vie na yo na ndenge na yo. Mobile pas sala vie na ndenge na yo. Qui ne sait pas. Avant na koma wana. Na une fois intervention na TikTok à mon de moi a posé question sur les hommes infidèles. Au lobby que ton mari n'était jamais trompé. Basine bakima amba on a simanaye parce que c'est un bel homme et effectivement vous ne pouvez pas parler du mal ya mobile na yo. Mais ko loba mamba lokuta oyo mutkili mubimba et ko contredire avec des preuves. Et je sais pas comment appeler ça. Pendant que mi benga mosela nzambe ça n'honore pas. Qui ne sait pas que Blaise Manzambi c'est un herbivore de qualité supérieure pro max donc cause de l'on même prix Nobel. Qui ne sait pas. Et du coup na réseaux sociaux le bababilo a bongo maman tango bolibo opesa bato leçon bino mo boza na bandakisa et du coup so boyebi ke ba CV za compliqué faut ozonga rasima et mam so ya lo baraté na moment ba tension eza bien te mais c'est Marcelo doit nous doit des explications na ba preuve ya mamni le kana Tirki Blanche Akufa et lelo oyo famille perda et ba famille ango bazo revendiquer ba droit sur les wende on a bandé hier au lobakino baza ba demi frère na ba demi sœur. C'est très méchant de dire de telles choses. En tout cas personnellement je n'ai rien contre vous sauf que Babilo Aboye vraiment ça fait mal. Ça fait vraiment mal et puis toi étant angolaise parce que yo mo lobango oza congolais te yo na mbano ba congolais te sko yo ya ko foutre zolo na katama ba congolais mama na ngai tika ba congolais to luka solution na mama na biso moko ndeko na Lise Manzambi et vraiment epesi passe epesi mawa koyo ka babilo koyo lobi yo te bana ba ngokutu ba bise papa na bango bala yo zala ki wana to yo zolo bango etanani parce que za ya famille te Lise oza parmi bato yo ba prouva mokili ke Marcelo amutu mabe lelo ba parole s'envolara souté parce que ba archive o marotikala c'est sur YouTube partout dans les réseaux sociaux Facebook et autres ba vidéo na yo to salela ngo ba émission bonga on a sala raté bien que na mona bato ba salela ngo ba émission que Marcelo comment vous avez la Marcelo si te plaignez ozo regretter mais comment vous allez le boyer bien qu'il y ait réconciliation c'est qui est une bonne chose c'est ce qui a fait même que boge soutenir mais oloba nango mokili mobimba que bo organisa milulu moko soki campagne sur Lionel Marcelo ne voulait pas batum susubaya soka batie mutu boy azamabe tina niveau même ya ko boya Castanou a participé pourtant Castanou voulait bien. C'est toi qui nous a dit ça. Et Lélo, toi, tu viendras défendre Marcelo. Lise. C'est la famille. Je continue sur la vidéo. On a vu sur Lise Manzambi. On a Salaki.
et vraiment nazalaki na esengo te koyoka bapropos ya ndeko Lise sur bandeko ya Blanche Kandolo bato bazoya kodefendre to mpe korevendike liwa ya ndeko na bango na badroit aetant bandeko ya Blanche Lise akobenga bango bademi frère na bademi sœur epesi pasi yango bomoni yayi des réactions de gauche à droite ndenge na ye nayebisa ndeko Lise luka kimia oza mosali ya Nzambe luka kimia Bible ezoloba chercher la paix avec tous. Et lorsque vous venez devant les gens, koyako pesa bato leçon, ndenge na bande koloba, bino mona no boy se rassurer que non vous allez digne. Parce que par rapport à mambo to yebi o to mona pe to yoka, en tout cas, eza na ngo propreté za kitoko te du coup, boko ko koloba te na place publique, surtout ko pesa bato ba leçon. Et na lina zungi la mambo na loba kité. Et mais sauf que pesi pasi et tango ndeko ozoya koloba makambo sur intimité à passer à Marcelo avec des affirmations que bana baloba ina papa na bango bala bana bazali na sengo bana basepela ki yango okoma Condoleezza Rice ya passer à Marcelo de yonde secrétaire particulier à Marcelo Tunasi parce que soko zoloba ki Christopher waza en Afrique du Sud akoyeba ndenge nini makambo lekaka na Congo to pa yebi yango ndenge nini bien kaza ndeko Blanche combien yo mto za musika ya France parce que Marcelo habite à Kinshasa yo za na France mama siko yo yebi ndenge nini ba mambo yo zoloba wana oyebi ndenge nini mambo eza solo comment on va contredire bandeko ya Blanche on dirait que yo nde mto za mieux placé pour nous opesa vraie information mama mama na ebite ngai na zo comprendre te zo lekena zo kamisa ngai kande na ba ile loso boke osamba sur dossier ya Blanche na ba demi frère na ba demi sœur oyo zo kumisa na bango na yo ba yoka plus banani to pe ba yoka plus nani bango parce que baza bande ona ye attaque demi mais yo oza ni membre famille oza ni na famille Tunasi oza juste ka mutu boyebani et puis oza la musika ya France boya komitia na esika ya famille po ko confirmer to pe ko loba maman ndire ya ngonde soki te mama boyete bongisa ko tona vraiment beti mabe makasi obeti mabe e ba yo bimisa passé na yo fi na yo makambo na yo ba vie na yo vivaka o ya malamu te ba image bima bazongisi yango pona kolakisa ke non tant aux gens qui pesa bato leçon maman ils m'ont un modèle et quant à Marc Tabo Marc tant on lisa zolo ba ke no batindele ndeko Blanche biyali yaki yo zolo ba bon mais si vous savez vous faire l'argent on dirait yo ndemu tamalonga Marc yo zala mbangu koluka makambo ko makambo te yo zala mbangu ko banda mais après bando lela lola bébé awa moninga ifonge moninga mobali alelisa onde mwana moke na place ke no bunda bando lelo onde mwana moke yo fingi papa ono lelo lola bébé falo ke no luka ifonge bozala ne na soki na Belgique falo no luka ye obanga ya obeta yo encore il faut que soit zolo avec assurance na ko beta makofi do banga il faut obeta makofi mani ko lela et Marc yo tum toloba ko Melissa Riachou Masuba yo te Melissa Riachou Masuba o laisser suna bani yo te ba fo se fuita e bima après yo ko ya na réseaux sociaux le londe bébé o le londe mwana moke yo muto Melissa ba to Masuba basi Masuba donc o lingi o ya o pesa ba to leçon o la ki sabato ke no donc yo za mie ke bande kwa Blanche to pe Christopher ali ki mbongo ya billet de yo ne muta malonga papa pourquoi o luka ba problème parce bat bafani ya bon kimia so ba pesi bino mbongo na ebité soki kombe ba pesi bino po boya ko défendre l'indéfendable s'il vous plaît vous avez même intellectuel ma mususu faut voir un moment où réfléchir et moi je crois que soki Blanche azaki ndeko na yo Marc na ndimite ongaki okino osala émission salaki oya koloba biloko ozoloba wana soki Blanche azaki membre famille je ne crois pas ngo sango te même avec Lise donc c'est pas bon prochainement makambo boye ba komitia pe na sika ya bato mosusu
Et balobi te ke boya koloba mabe a passé à Marcelo, non pas du tout, parce que toyebi ke bozana ba relation na bino o bozana yango. Marc so paza moi na classe na bino toyoka yo loba passé à Marcelo botanga na classe moi na classe na bino. So bona ba relation na bino o bosala boliaka bambongo kuna et autres, oui tozo comprendre. Effectivement bokoyi koya te boya koloba mabe. Oui mais epesi bino pete droit ya koya ko koloba biloko bozoloba na parce que moto akufi et likambo yo eningisi mokili mobimba eningisi monde entier bato et eza ya kosamba te so tolobi to rate en termes ya pourcentage par rapport à bato baza pour to contre libala Marcelo sur 100%, 80 à 95%. Peut-être 95, je disais que déjà oui. 90, si je peux dire. 80 à 90%. Et à Bato Bazali contre. Non pas Azan doit rebalate, non pas parce qu'Azan doit rebalate, mais l'olenge ma amongo saleme. Na mako se lobi ata tata oyo moto ba dénonciation oyo. Malgré la sepela na mamu na ete Georges Nama abengi makoso abengi na ne roi ya folie abengi kombo mo ya bien talobi même makoso moto aliboma voilà na lingala même makoso moto aliboma asa d'accord tenelo Marcelo asali et bongo bato misusu makoso n'était pas d'accord soki balesaki epe mbongo mususu ye le lendemain eko changer oh révélation nzamba kitaki bref au fait tout le monde a contre kobala passé à Marcelo te mais passé à Marcelo bali na moment nini ye muto yebisa biso to sala ba fiançailles ya ba loba nini short term te to sala ba fiançailles ya ba long long term pona koyeba na malamu siko na espace à 1 an yaki kobala kama ambuye moko bande kote ya bato bizarrement ye moko aza incapable kosalela ye moto alendisaka bato awa ke bayeba kosabstenir ti bakobala comment expliquer ye moko akoki kosabstenir te parce que so batuni réseau ka bato bazopesa ezaki boli bakangene kobo mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous ye moto ateyaka bato ke kanga makolo kanga motema ti okobala mais ye moko akokoka kokanga makolo na motema te sikoyo kote yango boteyaka bato eza mpona bato mpona bino te ou bien maman bolobaka se ke eza mambo lokuta c'est pratiquement impossible de pratiquer to mpe kosalela yango oui c'est ça toloba nini passer Marcelo lobaki soko sio baveve pardon o basi bakomi bange baza na droit kobala te to mpe babalaka te parce que mwasi ya mibala kozala punition de la part de Dieu mpo ozala na mwasi ya malamu akufi tikalaka ya bongo malheureusement ngonge pusani mwana beta video yango eza te naza nango awa bilobaloba na ye bilobela na ye ka ya mbeli na ye moko moto ezokata ye mambo ye alobaka yango ka moto ezozongela ye biso tokanga mitema timbula tokobala me ye akokanga motema te azela temps eleka parce que ye moto alobaki ke no bafiancé ya ba 3 mois ya ba eza malamu te fo kozela lui et Blanche basala 5 ans va babala c'est lui qui nous a dit ça siko toli to rappele ka mambo oyo ye moko ateyaka tokoma mabe mais non attendez et finalement siko côté ye songo c'est que et baby franchement c'est compliqué hein c'est compliqué vraiment ndeko lise et loko sali et sali mabe sali vraiment mabe makasi et sali mabe makasi donc on peut qu'en parler na ndeko tabu tika mémoire papa tabulei et puis ma kimia hein parce que tant on a fait un héritage à famille comme on a besoin manquer respect besoin finga papa kufa déjà na moni bato kokoma na réseaux sociaux balobi que nozolo ane bongo na avion na butu na peut so bopumba ke longo to je sais pas siko babilo on est abo pona nini parce que okeko luka makambo
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu métamorphosé aussi mimo sangwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui.
asalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda to ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko